Voilà, merci na bino so bozo occasion kolanda biso lisusu lelo tutoni sami na esengo ndenge boza ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission oyo. Berthet Jonga moto na Nzambe papa ya Dieu merci. Jonathan Juvenel nazana esengo ya kosola na bino lisusu. Kasinde na yebisa bino la fois passée que la série continue na ba témoignage pour tozo yamba toujours Moussa na Nzambe le prophète John Anjaki. Ba témoignage oyo Isa ya mikete ba témoignage ya minene oyo yo kakake moto zalaki na sida sidesili moto zalaki na maladie songolo ou AVC ou maladie ndeke ou maladie nini mais esili kaka na nguya na Nzambe esili kaka na mabondeli oyo kutana mosala Nzambe ainsi dit l'Éternel et lobby après balandeli yo makambo pe ki normal ukomi ko témoigner lokola bandeko o bazo témoigner lelo na émission oyo. Prophète John Anjaki, mbote nayo. Prophète John Anjaki, mbote nayo. Mbote Berthet Jonga. Lelo toye lisusu kokutana nayo. Ozali moto oyo Nzamba zo sala mingi. Okoyi kolobani na bato nyadi ba makambo ndenge na ndenge. Bon, problème nanga izaya ke Nzambe ndenga zawana azana limite te. Na pesaka toujours chapitre oya 1 Corinthiens 12 soko kiti na 4 nango verset 4 okoyoka balobaka toujours que il y aura des diversités de dons. Likabo nanga eza ya pasteur na yo te. Likabo ya mususu eza ya mususu te. Menga Nzamba pesanga makabo ebele bino mkobozo momna koyemba kotea bolandi mingi makambo nanga mais surtout Seigneur atondisa kinga na nguya ya ko confondre ba puissance ya bokeseni omoni même ba makomi il faut intervention ya l'état mais okomona ka liboma wana ayeko bika en tout cas makambo ezebele moya koloba ezate soki moto azotia doute okomi kaka pembeni mwa musika kutu tuna ke église penza pour epananga awa na question na yona répondre pona un mois soki batangi bato bazobika en tout cas kaye kotona dans un mois pamba pour yomoko ozo vivre ba série ozo ya ko tout ko kuta omunika ba malade musu ba ke ba biki ba tumsusu ba koti lokola sangwe tamboli partout. Voilà. Siko toni to banda kozwa ba ndeko ba témoigner. Alors, tozo banda na témoignage ya liboso. Mbote ndeko. Mbote papa na. Mwana mbote na. Mbote. Voilà, prophète John. Na moni bandeko. Bango témoignage na bango ezandingini. Bon, témoignage na bango ezaki. Omoni eloko oyo ekamwisaka bato awa eza ndenge nini ntango moto azoya na problème na ye kokoto oyo ozokota saint esprit akotalisa mpe adetaye ba nyonso degré ya force oyo ekomi na kati na yo nini osata sali kati na yo lokola bato oyo nazalaki na bango te bango mpe bazalaki na bacomplication ebele nde bayaki na mwana oyo ozomona namonaki mama oyo bon namonaki pe papa mususu aza te bakomi na mwana ntango bakomaki saint esprit atalisinga bazoya nanu ke non mwana wana aza na nguya moko akosakana te mwana oyo sikoyo ntango bapusani na detaye seigneur atalisinga tala mwana wana asali misala minene pe ariske koboma bato ebele na yango ntango kaka komi awa il faut ça la tout pour azana degré moko akomata nango seroyo Nzamba talisinga pe likambo na ye bazwaki envoûtement kaka ipa na ye moko azwa molili abwakela ye po ete babimisa elongi pa ya mwana epa ya mwana na ye bon po ete babimisa elongi na ye ye akoma lokola ndoki comme ça soko oza prophète oyo ozomona makambo bien te bako confondre yo nakokaki koreske kokanga mama kindoki namona kaka Seigneur a déterminé awa Nzamba déterminaka pour Saint-Esprit il faut atalisa nyos na yango nde nalobi mama yo namoni geste oyo basali
bazoloba yo ke yo za ndoki zokande mwana oyo nde plus pire azwaka force atie yo couverture mpo ete bakosela yo te oza boye oza boye. C'est ça le problème. Voilà, maman. Comment on a Myriam. Myriam, oyaki awa na likambo nini? Likambo misala mabe. Misala mabe yango ya nini? Kindoki. Siko kindoki yango nana apesaki yo yango? Koka bota mama biso. Ozwaki yango ndenge nini? Na dole na gato. Betelanga nano mwa lisolo ezalaki ndenge nini? Bakenda otika kuna na tala koko na. Olobaka malembe boye? Bakenda otika na tala koko na biso. Apesinga dole na gato. Dole na dia avutaki yango da. Azo forcément na dia ka gato na kala dole na kaka kuna kaka. Na boy na yo lia kuna ndako na biso. Na yo lia na ndako na biso. Mama na shaki na moi abina nga senga nga gato na wabida ko mi mukina biso de molili. Ko mi da mukina biso molili opisa bato. Ayaka ko zonga na butu tokina nae. Ndi to pesa kikoko na nga maladi AVC to no eke bongo. Ntango komi na mokili ya molili wana avant yo kende kopesa koko na yo AVC ezalaki ndenge nini? Okomaki ndenge nini kuna na mokili ya molili? Mokili ya molili na monaki batebele bapesa nga pouvoir. Bapesa nga pouvoir bafulela nga pouvoir. Omonaki bango ndenge nini? Kambala moko bo omoni bango bie ezalaki na butu na moi na ndako wapi? Ezalaki na butu na ndako mobe yanga. Na ndako mobe yanga batandi biloko mobe ya rouge na bakita rouge. Bavandi. Nde bamuna bisinga amoni bina bina sika aye abi aye sika ndi batwana bandi ko seka bandi ko seka ndi mama na aye bisinga nini okopesa nga mutali boso opesa nga koko nao. Nde nga pekila za pouvoir tia kopesa koko na ngai. Aye bisinga nazo pesa pouvoir oboma koko nao. Na bisi na kokate. Aye bisinga encore okokate ngamona ke opesa malade AVC. Akende kopesa malade AVC alunguna ke na bongo. Alunguna ke na mayele. So koko na malade ni kote laki. Kote laki na bango batama na sima mkongo na ke na beta koko na film chaque jour pour douleur sala kai. Siko ozoloba bien, mais siko faut lobaka poser. Tango keni ko beta e po ba douleur esalaka e. Siko na simndi tango zo beta e. E bando sala ndenge nini na batongo, to na ba journée, e bando sala koko ndenge. Omona bala mukiba banjo isa koko na mbala bia. Nazo kanjo to passe ba douleur zo mataboeni, ba douleur boeni ndoto boeni. Azo kaka njo to passe ndanda ko lo bongo. Puis continue lisolo siko après wana ba kuna siko na monde wana ba mandaki ko luka ozala nani ba mandaki ko pesa yo ba pouvoir nini like na pesa na kuma mkondi so na bomi koko na ngai na kuma na grande makasi ndi ngana boya ko boma koko na ngandi ayibisinga ovuti ba papa leki na ho dena na vutaki ba papa leki na ngana ko tsaba mulimo wa masanga na munu wa kindumba aye bisanga susu latsa ba bana batantino mas revi ba benga ba ka bando ki ba passer na su bakoya opesa ba baleki na ngana bombo opesa bangoni bombo siko po ba komana okuma pina misala mabe komisa bango pe na lesa bombo na lesa bombo na mama na esenga na ba komi non te bazana ba mikeno ba komi na pouvoir yo za ngona ya makasi ote bona za pouvoir asi yo banda ko memba wangu deja kuna te na pesa ki na pouvoir ya ko pumba na te yo musani no banda usala kuna musani ndo sala kuna so mama na kene misuna ay na misuna batu batu msiba zola mba biso ngana zo pasaka misuna batu sala nini nazo pasa misuna batu
Alors, tanini eyaki kokoma ta bato mosusu bamaladi okandi koluka mpe bato mosusu oboma? nanda koluka bato naboma te, nandaki nde kopesa kokosa babulu eke ata bato basambela nakota babulu eke nakota babulu eke nakota desordre. Loba mwa makasi obanda osala ndenge soki osambela soki bato baosambela nakota babulu eke. bulu eke yango ya ndenge nini obanda osala nini mpo bulu eke eza vague obanda kosala nini mpo priere ya bato esimba te? bato batikala loka basambela sutu batikala kaka nini diske. obanda kosala nini mpo bazala bongo? mama andoesanga kende na nsima ndako mpasi nazalaki kuna amombela esinga kende kuna fula mopepe ofuli mopepe omona kaka omona baleva kosambela ndayebisanga bongo. Soko baluki na nsima ndako ofuli mopepe kote bazosambela na eglize balembi ye bapesaka ye bobendaka ye mutu bopesa ye envoûtement babenga ye bolongola ye bote babengaka ye ndoki eza ye sikoyo mama Leki okoki kobetela biso lisolo ya mwana na yo ndenge nini? Na ngai nayebaki te ke mwana aza ndoki toye komi trouve na temps moko boye grande sœur oyo abota papa na ye abelaki maladi makasi, mais na moment moko nakende ye na hôpital kotala ye grande sœur azosupporte komona nga lisusu te, azoloba na nga ke ngai nde ndoki nde nalingi naboma ye. Alors ntango alobi bongo naye komikotisa na mabondeli nayebisa ye Seigneur nalobi Nzambe yotalisa oyo nyonso ebatami bimisa yango na poasa po toyeba place nini makambo oyo eza kobima. Nakotaki mpenza na mozindo ya mabondeli. Ntango nabimi kati na mabondeli wana naye koyoka babengi biso balobi ye mwana oyo aza grave asili mai na makila na kati hôpital. Ntango toke kuna tozwi ye toye tosali lisusu prière à 3 jours nde mwana abandi koyambola misala na ye. Ntango abandi koyambola tokoti prière mwana azoyambola me na temps oyo biso tozo prier wana neti kindoki yango ezoya lisusu ya makasi bamfutima ya makasi. Alors grand frère nanga aza pasteur ya église Songolo. Ntango oyo aye komona abengani ye na kati ya ndako. Nzambe alakisi alobi ndenge azokende wana mwana wana kosala 2 semaines il faut akufa. Ntango oyo ayebisinga bongo nayoki motema pasi. Na ye koya na bengi ye lisusu batalisinga nganga moko balobi nganga wana alongolaka kindoki na sololi na nganga. Ntango na sololi na nganga andimi alobi na koya kozwa ye tokende na ye pa na nga nakende kolongola kindoki. Malgré Nzambe atikaki biso te, Nzambe aye koyebisa nga lisusu na benga nanu grand frère ya pasteur aya. Ntango na bengi ya ye koya na ndako na expliquer alobi jamais kokende na ye kuna te. Po soki yo ke na ye kuna bakokende obakisa lisusu kindoki mosusu parce que banganga na bango bazalaka eloko moko basalaka misala moko. Yo mema ye ka epa prophète John place oyo ake kobikisa koko na ye yenda ayebi misala ya kindoki wana comme ça akende kosala ye délivrance. Yango nde ntango na ye komema ye toye awa nga nayebaki oko ya bikaki awa ndeni papa azali na AVC mama. Tango oyo nakomi awa prophète John ayebaki ngai te nga pe nayebaki ye te. Baye kopesa biso adresse ya kokoto tokomi tokuti baza na fin ya kilte. Nde bayebisi ye abengi alobi bana nyonso oyo baza na misala mabe babima awa. Tellement ndenge ya alobaki ki asa pesa bana pe wana misala na memaki pe mwana moko ya muke na kati ya ndako toyaki neti ngai na ye na mwana wana toyaki 3 personnes. Tangu babengi bango ya afukami kako fukama oyo azofukama. En tout cas prophète John atali alobi mwana oyo azana misala makasi. Mwana oyo asakomi na degré ya makasi. Nani aye na ye.
koko na ye ya mobali avandaki aboyi kondima nga na bimi nde na ye nde prophète ayebisi biso alobi nsima ya kilte mama il faut bomona nga nde toye kokota papa na koko na ye ya mobali telema ngai nde mutu babandaki kokangaki ngai nde ndoki ye alingaki koyeba verité ya likambo. Dona koko mobali oyo ya bango babandaki kokanisaki oza ndoki bango nyonso bazalaki bango nyonso babandaki kokanisaki ngai nde ndoki ngai nde naza koboma mwasi na ye nde aye kokota na bureau ya nini prophète John tango akoti nde abandi koexplike mpona misala mwana après mbala moko nzambe pa akiti alobi nanga mama basi babenga yo ndoki nga nalobi wi papa basi babenga nga ndoki yango mwana asa abebisaki ngai elongi mpo babengaka ngai ke nga nde ndoki ngai nde motu nalingi naboma koko na ye nandimi nalobi papa nzambe azwa lokumu paske nasi nabengamaki lolenge wana baza kosentir ngai te ngai nde ndoki monene ya libota nde makambo excusez mama makambo wana yake babengaka ye ndoki ezaki bosalaki yango na mama wana na monde na bino tosalaka na monde na biso bokanaki yango ke babengaki ndoki baba biso tomona te bapasa bamona biso te. Oui mama continue. Tango oyo prophète vous en a kati ya bureau prophète alobi ke mama yo babenga yo ndoki yango wana nga na ndimi nalobi wi prophète ngai babengi ngai ndoki nde abandi kosakola oyo misala nyonso oyo bango pe basalaki mpona nzoto na ngai nde nakomisi nzambe nalobi nzambe na yo aza monene po oyo nyonso yo ozoloba prophète yango nde ezosalema kati na bomoi na ngai. Alors kab ndenge tovandi awa nazomona bandoki yango bazoya kobundisa tous les temps place oyo soki prophète aza te mwana aza na kimia te bazobendaka ye kamakila babenda ka ndenge akotisa ye koya soki prophète aye abondeli mpo na ye mwana azwi kimia ngai mpe naza na kimia te bataki eza lolenge na kati ya nzoto na nga en tout cas nde nakomi awa nde elongi na nga esali neti kobonga ndambo nayaki elongi esebebaki ozomona forme mpenza ya elongi kitoko te naye kokoma naye kozwa lisusu ataki babeti nga na lokolo nayebisi ye papa tala na lokolo na nga lolenge ezali nde ayebisi nga alobi mama babeti yo mbasu me ekosala eloko te nde azwi huile d'olive apakoli ngai abondeli mpo na ngai me lelo nalali lokolo ezongi nango normal yaho nakomisi nzambe na menace yango mama okotalisa menace yango po fo bato bamonaka po fo makambo ya molili en tout cas ndenge ezosalama eza mwa pasi mingi po mama kati na esika o degré oyo ya mwana oyo po sentir oyo baza na ye baza fort sikoyo baye kokutana pe na force ya Jésus Christ na yango nga nayebisaki mama ke kobanga te bango bazosala biso tozosala nzambe na satan nzambe akoganye kaka nde mwana komi ndenge na ye bien nzambe aganye pe attaque oyo ya likolo oyo baye yoka attaque ya satan diable bato botikala koyeba moto azokende ntina likolo na kiti ya bokonzi ya nzambe bana na nzambe bazokende opesa rapport me ye akotaka wana azotelema likolo liboso na nzambe il faut koyebaka ke mpona koganye diable il faut kozala na principe ya prière ya makasi ndenge tosalaka awa baveille à tout moment baprière seke tokoki kopema te mpona ke nzambe alongisa biso na bitumba ya boye comme ça bana na nzambe oyo emonani ke nayokeli bango mawa sere oyo ndenge auti koya na ndenge akomi sikoyo seke nzambe atinda biso kaka mpona boye oyo elingi ebeba mpo ndauti koyebisa bino awa ke ba-AVC mosusu na basida mosusu na bamaladi mosusu oyo bomonaka eutaka na nzela ya diable nango yoka ndenge babeteli bino lisolo ya AVC wana me na baminganga bakomona kaka AVC miso ya bato nyonso bakomona kaka AVC AVC wana ye awa nde yango ebikaki me bauto tatola yango mama aza na ndako
Nengo makambo eze belé. Berthe okomona maladie moko yoko yoka kingo pasiawa. Oh lipekawa boy bozoka des flèches. Okoyeba te mais soko kutanira ba serviteur de Dieu. Oh yo Seigneur a utilisé ninga zananga. Po prophétie nanga yawa esenga kaolo bate. Mama ndenga yakina mwana yeyo tunaye. Est-ce que balobaki? Mais balobaki tolobi te papa. Ngai na yebi prophète John te, yepa yebi ngai te. Resmande na monaki grande sœur ndenga utelaki na ndako azala ya kotambola te. Agloboko eza ya kolemba lokolo ya kolemba soko botelemisi ye akotelema te. Tango ngana ye komona ye kozonga akomi kotambola loboko esali yango wana natali na lobi nazonga kaka comme ça tellement ndemba bazolobaki ngai nde ndoki na lina bomaye nakende nzambe wana oya ye akende kotalisa bondoki na ngai ngana yaki na tembe po bango balobi ke ngai nde ndoki. Prophète John asakola alobi ngai kaka nde mutu nazobima na kindoki. Heureusement mwana ngo ye moko aye kotatola alobi ezala inga moko nde mutu nalatisaki yo signe wana ke babengaka yo ndoki. Voilà. Sikoyo sima na yango ya yo ko dévoiler ba secret wana. Kuna na monde wana balobaki na yo nini? Bandaki obeta ngai. Bayisinga yo ko bisi ba secret na biso. Yo kokufa to ando to chaque jour les jours ba beta kanga na vandaka ba beti bazo beta ba film bazo beta nga na bisi mari na biso bazo beta ngai passer ai assembly ngai namona ba beta nga suti boya kotuna bango. Namonaki toujours kaka ba parents mususu bayaki na bana wa ke biso to suki to ngi to kendo ko ata ko bwaka bana obiye ko sundola bango obiye bakende n'importe où po to lembi papa na bango azaki na mbongo nyoso bana balia bakomisai lokola moto pamba lolenge ya vie oyo papa na bango azalaki nango bana banda ba utaka mboka bana oyo seke batikalaka na mboka okoyoka bango moko kutu ndenge bako témoigner misala oyo ezali kati na bango nayoka bango nana. Voilà. Fanda malamu ndinga na fandi comment on Olive. Uyaki awa kusala nini? Fana ko bike papa Prophet John. Obele nini? Abeki malaja kindoki. Kindoki yango zwaki yango ndenge nini? Azoka ngwe pa mama biso. Sikoyo ozwaki yango sima nango bando sala nini? Nazoki yango ale to bandu kopumbwa. Pesaki yo nini po koma ndoki? Nayeba ipete loko apesa ngaka ndenge toliaka sima ye kozonga na butu tokie. Sima nango loba mama makasi esala bien. Sima nango buke sikoyo tango buke bokomi kuna betana no lisolo. Ezaki mama biso apesi biso kindoki to bandu kopumbwa ya azoki ozabata ya bomanga nazolamba tozolia sima mama biso ali yoki papa biso ke papa biso komi na bulungu ale mama biso azo atini biso na bulungu na baki po atuke kabula liba papa biso mama biso apesa biso banzete mo boke so boke na banzete obozo mboka tango nani likola liboso a porte ba okatango ba osona libale kabwani ale ozibo baby si mama na pona papa bino alinga ele suite siko tango boye bosali ale to papa mama babandi koswana le ti papa aye kosika na mama bakomi kosika le ti papa ye to na nzela to bandi koya koto nani to bandi koya na kantoe papa ziba meme papa zaki na ba meme 5 to bandi koya koto na ishasa to kati sipe bale to sisi to komi atoe na ndaku siko mama pazoe baze to zaki to komi na nani
na kwa mutu sikoyo na kwa mutu bazoya ko déranger nga na pongi tokomi na kwa mutu sikoyo na kokateni ti tokomi papa bayebisi nga ke papa sikoyo lelo tolobi tolito bima po tokota na balinière toya koto na ishasa sikoyo bayebisi nga ke omoni ti papa bino ndenge alinga ti zwa ti obebisa ochele na mo na nzungu amela papa bino akobela diarrhée nsima tobomi ye alenga mpe nazwi ti wana bama na tuni ti eza pinga na kimi mbangu na ndaku na kie nazwi ti wana ye nango na tie na nzungu na bebisi ti wana papa azosanza diarrhée azosumba mai azosanza mai sikoyo alobi toni tokende nayoki ye papa mawana bayoki na nsima ndaku nazwi na longoli maladi wana ale tobandi koya sikoyo tokei na ngambo ebale tovandi tozela balinière ya tokende sikoyo nga azokoka te na bandi koyebisa mama mama ta boye lelo nalotaki bayebisa nga ke naboma papa biso sikoyo nga naloba nakoboma papa te sikoyo bakoko wana baya kodéranger nga na butu sikoyo papa asiriki papa alobi ke naobwaka bango na katikati ebale mama bandi koyebisa ye kobwaka bana te oyo eza avenir nao ti mama ayebisi papa ke kotiaka nde te ti toye na ishasa papa alobi abwaka bino na ebale ntango bolongo ekwa mutu abwaka biso na katikati ebale sikoyo alobi ke abwaka biso mama ayebisi ye ke te kobwaka bana na katikati ebale te tokende kaka kuna bakozwa solution bakobika sikoyo ntango ozoloba makambo ya kwa mutu mama oyo bozalaki na ye na mboka kaka ye wana boyaki na yo ye atikana na mboka ye atikana na mboka ye atindi bino boye bolandi papa na kisasa oui ndenge nini na bon esika penza po eloko ezosalanga mpasi soki otali mama na ndenge alingi bana oyo soki otali ndenge azoyela bango biloko ata ndenge baza na priere awa mais zokande mission oyo bayaki oyo mama na bango atindaki bango kaka baya mission ya liboso fo bapanza libala ya papa na bango na mama na bango mais mama nalingi bango makasi eza pasi na misala oyo bando yo mama esika ozali soki ozomona ofandi na bana ya bandeko to bana ya mbanda mpe ozosala bolamu sala yango koba mais il faut monanaka na baserviteur de Dieu yoka mission zoka nde libala elingaki eya kokufa kaka na nzela na bango mais yoka basekret wana nzete wana yoka bana yo yambi bana na yo yo boti bien bauti mboka zoka nde baye na biloko moko boye age oyo mais na kindoki baza bakolo musala nini timola esika wana ntuka berte tongi toyeba banzete wana basalaki yango ne batumbaki bakatakataki ezaki nzete ya lolengeni tona bango voilà eloko mosusu na ninga na beta mwasi te eza ke bamama mosusu kaka ndenge profete autoloba linga bana ndenge kaka mama wana alingaka bana na ye omoni à travers bolingo wana nde nzambe azoprotege soki oza moto ya osali boye ozongisi mabe osali boye ozongisi mabe moyo ozwa protection ya seigneur eza te lelo soki bavéritable ezobima mpo mama wana alakisaki bolingo azokontinue kolakisa bolingo na nzambe voilà sikoyo ntango bolongwe kwa mutu bozoya balobi babwaka bino na mai babwaki bino na mai te ti bokoma na Kinshasa beta liso toye kokóma na ishasa toye toke epa koko na biso ya mwasi koko odile aza koboye na nini koto toke kuna sikoyo mama bandi kolobaki fale bakoko no baze ya kobeba fale tomema bango na église mpo abaki ezwa lobiko sikoyo koko na biso alobi nga na ovanda bana bandoki te soki bongo bobima na ndako na nga bakovanda te mama alobi ke ayebisi papa ke papa Olivier bomwa boye koko na bango soki aboyi bana aseka boyi na biso tokende ka tokeluka ndako mpo tokevanda balisanga tokoki kobwaka bana te mama azwi na papa baye ti na église moko boye mpo azalaki na mutu na biso sikoyo abandi kosalisa biso azosalisa biso te azobakisa biso bapouvoir abandi kosalisa biso bapouvoir ezobakisa wana ye moko mutu azalaki obien ye azalaki mutu na bino obien azalaki na mutu moko ya bino azalaki mutu na biso bandi kosalisa biso azobakisa biso bapouvoir ale tozwi ale mama soki bamama baki na ndako abandi kosinga bamama mbongo ebele azosalisa biso bamungu moko boye na babougie azosukola biso bamai moko boye sikoyo
ti aya oyebisa biso bomoni bino soki bokeye na ndako boloba te ke o biso tobongi te boyebisa papa ke papa tobongi totiki deja misala wana biso mpe tokeye na ndako toyebisi papa ke o papa totiki sikoyo papa soki ake koteka aya papa koteka bayebisa biso ke botia papa bino molimo azwaka mbongo te papa azalaki na mbongo ebele mosane batiaki molimo ya pite soki ake na bar amela mbongo nyonso masanga aba okabela bato mbongo basanga aya ozonga na ndako abandi koloba o Joseline tala boye papa amiyeba te bazwi mbongo nyonso na bato mpe nazwi soki na papa akomi na mbongo natia mvutima epa mama ake alandi papa mosala bakeye bameli masanga mbongo nyonso sikoyo nzete wana obutaki na yango bosalaki na yango nini ezalaki nzete ya tondolo soki tozwi tokatikati yango totumbi yango aya milingana ezobima sikoyo bamama na papa babandi koswana sikoyo bosalaki yango banda kosala yango na ndenge ya molilo bia botumba yango bazomona abanda kotumba yango te papa soki papa na Olivier na bake koliesa bameme mama otika mama aki kolala nga nazwi natikali kotumba yango soki otumbi ale babandi koswana babandi koswana ntango papa kozonga babandi koswana sikoyo nsima koswana wana ebanda kosala nini soki nsima koswana mama boyeke papa boyeki nga na barolia esu biloko nete awa ale papa mpe akomi komivandela mama mpe akomivandela baaloba esu te wana bino kuna na monde wana bosepeli sikoyo ye nani ye leki na leki yo ozwaki kindoki ndenge na musuni nani apesaki yo mama na biso apesaki yo yango ndenge nini na musuni wana ezalaki ndenge nini ezalaka ere tokende na wenze boye asombeli nga musuni ere musuni evandi ya bia yesi mpo azwi abebisi yango apesi nga na lie so ntango ole apres okomi nani nakomi chefu okomaki ka chef mbala moko tokomi kokenda mpo nga mpe nazwi ndambo wana napesi yaya mpe akomi na tokomi kobima mpe na yaya yo moto ozwaki moto ya liboso sikoyo na nsima ya kozwa ezalaki ndenge nini kobeta mwa lisolo te ndenge nini boyaki kokóma ti na Kinshasa Kinshasa tozalaki tovandi boye bamama bavandi koloba ke bana bokende kuna bokabula libala mama na bino na papa na bino ali biso mpe tondimi tokie toye ayebisi biso ke bozwa banzete oyo so bokomi na kwa mutu place bango bazali ali bozwi banzete bobandi kotumba mpo bakabwana wana kotumba patira ya kwa mutu voilà sikoyo na ndenge okomaki kuna yo banda kosala mosala nini bandaki kolamba bandaki kolamba nini misuni ya bato sikoyo kuna obalaki obotaki nabalaki obotaki bana boni 5 bongo yo 10 yo 10 mokili yango eza molili mingi alors prophète oyoki batémoignage ya bana soki ozala quelque chose ako quelque chose oyo nazobakisa eza ya boye omoni na kati na mokili oyo nzambe amonaka ete soki natiki bana na nga bango moko sans baserviteur de Dieu ekokoma mabe sata akorécupere nyonso. C'est pourquoi bapanza biso na misala molimo mosanto oyo Bertin oza nani mpo mituta tolo mpona bandoki oza nani soki Saint-Esprit kati na yo te. En fait tozwa sikoyo témoignage mosusu témoignage ya bandeko eza lolenge nini betela biso nano mwa lisolo. Bon, problème oyo ezo concerné bandeko awa témoignage na bango ezo concerné malade épilepsie ya épilepsie mais nayebisaka bato chaque jour que bato bamonaka malade mwana azalaki na maladie te mais abandeli malade. Il faut malgré okokende na hôpital on ne refuse plus mais yeba origine provenance ya maladie wana po eza na makambo ya molili na makambo oyo ya pole. Voilà. Ngana ningi nayoka sikoyo bango. Mama Mbote. Mbote. Nalingaki na banda nanu epa ya mwana. Mbote na. Mbote. Yo obeli maladie ni.
soki nalali pongi nakomi koyoka na libumu na motu. Soki nalamuki na tongo nakolia te eloko te nakomela mai te nazolala kaka na mbete. Voilà. Sikoyo nalingi nazwa epa ya mama éclaircissement ya malamu. Boyoki quand même mwana azoloba naye. Mama, mwana oyo abandaki na malade yango ndenge nini? Mwana tozalaki na ekimia, tozalaki na mbujimai. Papa na ya yikobela, tozalaki na mbujimai. Donc mbujimai bolongwe bolandi prophète awa. Nalobi na ndenge bouti mbujimai, boya bolandi prophète ti awa na Kinshasa. Ti awa na Kinshasa pona na mona ki fe na yo ya za ko sala na mbujimai ndenge na ndi na maana ti awa. Donc maman ndenge aza boye auti mbujimai. To atamboli amoni ke ala na prophète ti na Kinshasa. Donc prophète yo kuna na mbujimai po zalaki somo. Bon na mbujimai bango moko nde ba témoin oculaire. Awa tozana no na paroisse ndenge ozomona boye musala nyonso oyo ozomona awa eza muke par rapport na musala onga na sali na mbujimai. Maman oyo ndo koki kotuna ke prophète oyo azalaki na ba combien de paroisse kuna bazalaki koyeba ye lolenge nini na sanza moko azalaki kobikisa bato ndenge nini ba malade kuna seke nazomikumisa te ebele oto namonaka pe ba mususu awa ndenge bango bayaki boy kaka likolo ke bapesa melaki prophétie mama ye moko akoloba mais na yepsi bango ke bozonga pe boya soko zuba huile oyo ezosengama ya délivrance huile ozumo action de grâce oya na ngina ya kobandela na musala mwana zokande nazaki déjà na voyage Seigneur sa déplacer nga amitenga pona kobikisa pe bele sikoyo oyo baye kobika koto na Kinshasa comme ça c'est pourquoi kuna nazaki en tout cas moto oyo koki kotuna nde yeyo koenga moko na mitatola lokola ba mama bauti mbujimai balandi prophète awa c'est que maman amoni atamboli kuna atamboli esimbite. Alors mama beta lisolo na no mwana maladi na ye e bandaki lolengeni po mwana abetaki lisolo ke aloti na butu non amo abaki na mai beta na lisolo a partir de wana poto yeba mo réalité natikaki ewana siko ye azalaki ange ya mwana ya azoko ya wana nde ye azoke na kilasi era azonga na kilasi na midi basi anoko na ye balambi biloko bapesi ye biloko sima ye kolia biloko bakomi koyebisa yeke futa biloko mwana albika ngana futa biloko ya noko na ngai nde mutatiki ngai binu basi anoko na mama aleki na ngai ekoma ke na futa biloko nde ni ndake na mai era ke na mai ndake na mai tango ke na mai tuna ye moko tango ke na mai nakendaki na baninga na ngao nazotanga na bango na kilasi nake na bango na mai noki ndenge bazotiela nga maka nake na bango na mai nazosokola boningi nalata elamba nayoki kaka mama aleki abeti nga kaka mbata na litamu baninga na nga moni ye na miso nayokaki kaka nsima na nga mbala moko abeti nga mbata na litamu nde nakwei kaka wana na mai wana baninga na nga bamati mbango libanda bakei koyebisa voisin oyo tovandaki na ye pene wana ke bokita mbango mama aleki ya chanda linga boma chanda kuna bokita mbango nde bavoisin wana bayi kokita mbango na mai nde bamemi ngai nakomi libanda bakitisi ngai wana ebandeli ya maladi ebandeli ya maladi kaka ye mama aleki alandi ye na mai amoni ye kaka mbala moko abeti ye mbata lobi yo likamu tozoyebisa yo ozolinga kokokisa te nde abetaki ye nde ebandeli ya maladi wana sikoyo ele toyebaki prophète te nazokende na lulango ele tozoya na lulango namoni ka église na ezalaki face na lulango nazomona mouvement makambo oyo azosala kaka nabimi na église wana naye kokote epa na ye nakoti wana napesi ye mbote ayebi kaka mbala moko ke mwana oyo azala na maladi oyo ana ye kende osomba biloko teletere oyo ana ye naye akobikisa ye
na ke pa papa na ngai ke na bongisa ya yebie na bongisa na ya kuya na kuti ya sa ina Kishasa siko ndi na iko telefone ya na ngai na biyo za na Kishasa soko ke sika Prophet John azali otinda ngana ya nde ya iko yeba kazala na Petro Congo nda iko tindira nga tike nde na yi nde ba iko memanga itia Voilà. na ndenge na ina yaki na ina 12e mois ko banda 12e mois tina lelo mwana asali maladi te Akoyi tepe abandi koyoka malamu. akoyi te abandi koyoka malamu. Voilà, prophète, oui, ko clôturer ni pour tout comme déjà ko kende na suka ya émission na biso. To moni ba témoignage ezali ebele. Bato bazo utati ba mbujima bazo landa uti awa pona lobby kokaka. Bon, Bertin, et le Congo na zoyeb sabato, Seigneur atinda ka serviteur na ye na mboka pamba te. Omoni ata bango siko mwana nanga tango ya ye kokutanga kotoyo bakanisa kilo kola papa ke Kinshasa ke kofanda akosala isu makambo nzambe te selon ndenge ba information bazala ki kopesa bango. Zokande nzambe amitaki nga kaka pwete na ya pe lisusu ko délivrer bampate na yawe o bakangama na basinga bazé belé kotoyo lisusu. C'est pourquoi comme ça eloko nga na koyebsa bato ba serviteur de Dieu toza na ba catégorie. Je vous ai toujours dit que 1 Corinthiens 12 et 4 ezolimbo la malamwete, il y aura des diversités de dons. Ba don ana ba déterminer yango, mususu prophétie, mususu guérison, mususu miracle, mususu être prêtre, c'est que ndenge wana nde Seigneur asalaki. Merci Nabino so bolandi biso lelo, merci na équipe Mobimba na musala kitoko oyo. Bozo sala vraiment Chobinzunga, merci mingi wana Berthe Jonga moto na Nzambe tokutana na bino mbala sima. Ciao.